Ayaya, Karine Mokonzi la baronne, asali direct. Ndeko mwasi, ndeko mobali, chinois, chinoise, atuni, ou bien akomi. Ozoyoka na susu te, YouTube elali. En tout cas, est-ce que bo comprendre makambo ya komi to bomoni yango ndenge nini? Akomi, YouTube elali. Ozoka na susu te. Karine Mokonzi pe azongiseli ye eyano. Naza na mingi o naza kosala oyebi eloko naza ko prepare nakoki kozala tango nyonso te na YouTube. Pe nazali awa nyonso te fona lobaka ton maloba. En tout cas, aza na chance Karine Mokonzi la baronne apesi réponse à bongo. Normalement, bino nyonso na kanisa soki bovandi moke boza deja na réponse. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake. Karine Mokonzi la baronne asale loko te. Amonana te. Kombo na ye epemaka te. YouTube pe elalaka te. Parce que soki ndeko na biso akomeli Karine Mokonzi bongo, elakisi parce que ye azomona Karine Mokonzi te. Or que Karine Mokonzi aza toujours présent. Même ba vidéo oyo ya Karine Mokonzi la baronne ya kala ezakaka présent. Po Karine Mokonzi passé na ye ezape kaka présent. Présent na ye ezape kaka présent. Futur na ye ekozala pe kaka présent. Alors Karine Mokonzi yango bengami icône. Icône présent na passé na futur. Même soka zate na mokili oyo tokoti na 22e siècle. Kombo na ye ekozala kaka. Na kanisa ba icône belé ya 1400 lelo pe balobelaka bango. Tokoko banda na icône nanu ya Biblia ye moko kolo Yesu Masiya. Apart kozala mwana nzambe mokonzi ya alobamaka. Simo Kimbangu balobamaka. Na monde ya musique, na monde ya ciné balobamaka. Na monde ya art balobamaka. Alors Karine Mokonzi bakende komela eke azali koyokana te. YouTube elali. En tout cas, na yebite soki chinois alamukaki ndenge nini to chinoise. Ou bien tango mosusu elobi Karine yemoko ba misusu bakokozala ba chinoise te. Bakokozala nde bekolo mosusu ou bien cambodgien ou bien philippinais mezaka kande likambo ya misu na tai. Alors yango wana bandeko nyonso Karine Mokonzi ata asale loko te. Memi biso ndenge tokoloba boy. Kombo ya Karine Mokonzi eza koloba. Po mutu oyo azomonaki Karine Mokonzi azate na YouTube. YouTube elali. Ebongi okoki kaka kokota na YouTube. Okomi komba Karine Mokonzi. Otie date oyo koti na mwanango na ne. Alors ba video nyonso ekopesa na kombo ya Karine Mokonzi. Ezala émission ngo bazo sala ngo na bendie. Me yeba Karine Mokonzi aza kolobama. Yeba Karine Mokonzi aza ya kolala te. Yeba YouTube pe eza ya kolala te. Pamba te Karine Mokonzi ndenga zawana kombo na ye eza deja ye. Ye aza deja ye. Yango wana mwaye Karine Mokonzi alala ou bien YouTube elala eza te. Tango ozali mutu olandaka Karine Mokonzi oyokaka makambo ya Karine Mokonzi ezala oza chinoise te to chinois te
mokoko zala téléspectateur même oza ennemi ya Karine Mokonzi oyebike aza ya kolala te YouTube eza ya kolala te pe Karine Mokonzi aza toujours na kati ya YouTube pazo pesa elengi eloko yo lukaka ou bien eloko yo zwaka eza toujours wana ezo senga te Karine Mokonzi asalelo ya sika to nini eza deja na kati oke na YouTube soki po lingi olandi na Facebook olingi pe oke na Instagram même biloko mususu ba application mususu Karine Mokonzi nanu ye moko asali yango te mais kombo na ye se kota kuna basalela yango po yebake Karine Mokonzi kombo na ye mutu alalaka te pe Karine Mokonzi aza toujours chaque seconde aza kosirkile na kati ya net aza kaka sikoyo muta mama YouTube te maza mama net po soki nanu asali akoti na application wana te mais na application si ba créele ye ba Karine Mokonzi la baronne ebele en tout cas kanisa yo moko même ba star munene ya musique na biso kaka to ba homme politique na kanisa na ba application mosusu kombo na bango ezate est-ce que ngana so bakisa to nazo longola to nazo lex kiduka te ngana lobaka kaka makambo yo nazo mona pe nazo tala yango wana na ye koloba parce que oui et tout nga à part ko sala émission ndenge na salaka chaque fois komba Karine Mokonzi ezangaka te parce que aza news kombo na ye ekoko zanga te yango esalaka bato ebele esengo na loba muke bamonaka ngo kaka ndenge wana mukeleke te bango nde bamonaka pasi mukikikikikikiki tini bango nde bazwaka tension mais problème eza te nyonso wana se di Karine Mokonzi la baronne la signorita la donna Karine Mokonzi la baronne icône mama YouTube Karine Mokonzi akangi net akangi ba application pe akangi servant de koana yango ekokoma na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.